Bonjour, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, bande konanga, boboto, bon déco. Nakacha mabota la bino, na rythme kaya ndaku, voilà. En tout cas, les bon déjeuner salamité, mais en kaka émission normale. Voilà, bande konanga, en tout cas, vous allez bien. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisu bino. Boboto, bon déco. Nakacha mabota la bino, bande konanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très très bien. Voilà, Bandeko. Nous allons parler un peu. Voilà, respect na chef coutumier na biso. Et puis le leza vendredi, salam alaikum. Na Bandeko na biso ya ba musulman. Voilà. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà, Bandeko na kande to ebisaki bino nyonso tokoyoka, nyonso tokosala boye concernant ndeko na biso mama Blanche. En tout cas, toko zangisa te, tokoya koloba yango parce que ezo la sa conscience, ezo pe sa biso pe mayele parce que basali na nzambe bazo changer pe ba langage na bango, liwa wana ezo changer ba langage ya basali na nzambe ebele. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Bo like émission, bo partager, tokozwa moins 1+, bino bokozwa moins 1+, nga pe na kozwa 1+ tango, bino pe boye la biso ba, c'est là un peu, bino pe boye la biso ba o ba bengi. Par réponse Nabino. Voilà, na rythme toujours en daku, je voulais dire que ba makambo oyoyo ezobima ebele, mais oyo ezali marraine ya couple ya ba pasteur Marcelo alobi esalinga bien makasi toyo kato analyser yango pona toyeba ke ndenge nini makambo elekaka bandoto tolotaka ba vision batebele ba négligeaka yango alors que na makambo o balobi ngai pe na couple na ngana wifi na zwi pe ngai eyano donc bandoto ezalaka biloko moko ya ko négliger te. Alors bandeko nanga est-ce que na bango moko basai na nzambe pona biso so tolotaki ndoto ya boye toko kenda ngo pa ya mosali na nzambe akoya ko décortiquer akokotsa ba prière pour te likambwana ekokisama te. Bon, si ko l'air bango balioka ki ndoto ya boye bandeko bola eke na kochela bino yango oyo marraine na bango alobi pona nini pasteur akotaki na mozindo ya prière te pona nini pa lukai basai na nzambe musu pete o pasa plus puissant que ye pona ba éviter liwa oyo ekomate. Nani la marraine alobi ke bango bayebaki déjà que moi si ayeba ke ye akokufa avant mobali na ye mais ayeba ki te kozana ba circonstance nini e kozala ndenge nini donc tia bande ko vivre wana bande konanga azoyeba ka ke ngana kokufa liboso mobali nanga ngai bakala mingi te na kokufa ya ngwana bande konanga n'enviez pas les autres mutu musoko mona yazo ko sala ba tapage ba réseaux sociaux so asa yebi na ye ke azokufa na ye eza ba dernier moment na ye ba musoko mona yake de boy mabe ba musoko mona mawa yo bali pe koyokela ye mawa yango batu muso ayaka na ba mawa na ye na ba réseaux sociaux ou bien ka na vie boye utala ka boye azala ka mawa olobi elo azana nyonso mais poni azala ka mawa ya kolanda mawa na ye te yo ya kokota na mawa boye nzoka de ye mawa na ye ayebi kalinga kufa na ye e bali ko pesa ye mawa mais nyonso balobaka te balobi azaki na akoli mwana mwasi moko azaki timide mwana mwasi moko balobaka ne mingi te mwana mwasi moko boye akokaka ko discuter te soki yo yeli likambo e koza munoko makasi yebaki o gagner na yo donc voilà. Donc azali ndenge wana. Alors bandeko nanga sans tarder toyoka la marraine ayebaka ye wapi place nini ya monela kaye abande kovanda wapi na milieu nini bandeko nanga ne quittez pas oyo azali marraine na bango ya libala azape pasteur boyoka ye na boke binyonso partager mission bandeko nanga bo like yango bo partager yango na ndenga mukete parce que ça c'est vérité ya marraine tolanda. Elle savait, mais sauf que elle ne connaissait pas les jours. Elle était à la fois forte et fragile. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. La vision était comment? Et quand il a... Voilà tout l'examuke pour na awe zarananu ba biloko mike avant mutalo ba je crois. Yesu à partir à wapi? A to chaka nyonso. Lâché la main, Marcelo a crié. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniel, c'est la marraine du couple Tunasi, Marcelo et Blanche. Donc je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Et c'est comme si c'était hier.
Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que ngana bandone na analizaka ndeko mwasi alobi aza marraine na bango ye mutu asimba bango na mariage mais ayebaki couple wana ça fait plus de 20 ans mais Marcelo alobi na biso bango banda babalani ça fait 18 ans mais ya lobi il y a plus de 20 ans tozo lobakaka toza kolanda. Notre regrettée Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. C'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille, et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un, je les ai portés à la maternité. Donc, Maman Lobi, ba solo la ki na ye. Donc, bateau ya solo la ki avant azo avion na ye na Turquie. Banda ba vandi na ye 20 ans. Ye azali le comme si azada wa marraine na ye, azalaki grande sœur ya bana na ye, ye azalaki lokola koko ya bana, amema bana nyonso tu oyo ndeko na biso a bota et puis baza en bon terme tilelo bolanda. Na famille malgré regretter azali sauté. Je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude quand elle... Donc, Blanche Azaki na cousine na ya banda kovanda kota Beaumarchais, côté la dame ici, pe banda kovanda. Donc, il y a na ba circonstances mosusu. Sans même kozala ke ba circonstances o ezaki a kozala mwasi ya Marcelo. Rien du tout. Maïeba qui est dans le quartier, tant que Zokoya et pas ya cousine nae. Elle était belle, azalaki timide, azalaki réservée. Yango boyo kapé famille nae, pe bazolo baki non, Blanche soboke kuna, alobisara batute, akipara batute, ezalaki caractère nae. Elle était comme ça. Voilà. Sortait avec ses cousines pour aller faire des courses. Je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Et je m'occupais des filles prostituées et je prenais les filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Toute jeune fille que je voyais, pour moi, je projetais cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles. Ndeko mama lobi a l'air abandé comme na ye na ba cousine na ye bande koni ba ke sala bacha ye azam mwasi moko bo azalaki na organisation na ye moko bande ko kipe ba fille mère bana oya mike ba sa ba prostitution bano bazo sala ba délinquant abande ko zo ba fille wana aza ko pesa ba conseil donc ye fille nyonso akokutana na ye et lobi te ki akuta ki ye na kati ya délinquance non mais lobi ki fille nyonso oya bande kokutana na ye abande ki en tout cas ko aborder ko solola na ye aya koyoka mateya pona akweya na makambo wana te donc a solola pe na Blanche na modèle wana na cadre wana Blanche azana no epai ya ba ya azoya mingi pa ya cousine na ye voilà bolanda qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux, pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je veux vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit, je vais te présenter quelqu'un. Et cette personne a eu la révélation. Voilà, en a 2000, attends. Tozong Samo Mouké, Nazaki un peu hors du sujet.
Donc nazong sama mukena na yoka période nini Marcelo ayaki ko trouver ye. Voilà. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit je vais te présenter quelqu'un. Et cette personne a eu la révélation sur c'est bien. Projeter cette fille dans le futur. Parce qu'il y a 2 filles qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je veux vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit je vais te présenter quelqu'un. Et cette personne a eu la révélation sur toi de la part du Seigneur. Voilà, donc ils en a 2005. Dans 2005, oui, ça fait exactement 18 ans. Ndenge Marcelo alobaki babalanaki. Mais ndeko moi ça lobi ayebaki. Donc ndeko moi si donc na ndenge na yemoko il y a 20 ans passés. Donc ils a vraiment exact ce que la dame azoloba jusque là tozana chemin ya malamu. Bolanda la boke binyonso azalaki na bureau, erwana azalaki kosa na banque. Amoni Moussé Nzambe mususu ayebise ke nazana Moussé Nzambe moko alingi asolola na yo. Yepe alobi ayebaki erwana Marcelo te ayoki kaka Moussé Nzambe moko alingi asolola na ye. Alors voilà, tozo continuer les solos na biso. Et je me rappelle quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, maman Dorcas, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage. Et elle était à la fois forte et fragile. Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui était pasteur. J'ai dit, mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi que vous êtes venu choisir? Elle a dit, non, le Seigneur m'a parlé. Alors je lui ai dit, laissez-moi le temps, je vais prier et demander la volonté de Dieu. J'étais... Voilà, bandeko nanga yinga na sala ka moi analyse, bandeko nanga pasteur Marcelo alobi ke Nzambe alakisi ke mama Dorcas mutu akozala marraine na bango. Bon, mama Dorcas na ndenge na ya lobeli comme si ayebaki yete ye pasaki le wana nanu mama pasteur te. Mais tu éviter ceux qui par exemple azaki lamsou déjà proche à église ou bien lamsou moi si na ye alobaki na ye ke soko moni ngai nazati lelo ndenge nazali na bateli lamsou virginité nanga to chaka exemple to tamsou parce que boye parce que nazwaki chance tamsou ya mama nanga pesa nga éducation te mais muta pesa nga éducation ezali mama o mama Dorcas o je crois Dorcas ou quoi donc pour nanga na moni ezaki bongo parce que Marcelo ayebaki ete mais sikoyo bandeko nanga na yebite na Bible place mon côté baloba ki soko zo bala fozana marraine. En tout cas, na yebite bandeko boko tchaba commentaire. Parce que tozo mona bandoto et comme mabiso na makambo ebele. On a moni vision. On zamba lobi na ngai bilonde bozala ba parrain na biso. Alors que na Bible ezate. Balobi en tout cas prophétie et faut encadrer na Bible. Prophétie yo so boye biso to ba biso ke non ba moni on a ba démon to yebi ke Jésus Christ abenga na ba démon. To moni on a boye to yebi ke boye. To za boye na Bible na moni te ke babi libala mo ezo salama en tout cas batu mo babala na ki na kan Jésus Christ azalaki kuna na kan ba marraine na bango beaucoup bazalaki ba yaki pa Jésus Christ babi ah bande kala wana penza otiki biso to parrainer libala oyo to sombeli bango ba masanga ya mabe penza nzoka nde yo zaki on sa masanga kitoko to mona ite to mona pa to ka ki marraine te alors ba sai na Nzambe soki mutu alingi olobi osepeli ke azala marraine na yo olobi ke motema esimbi biso ke yonde botika kate ke Nzambe alobi Nzambe alobi na yango te pona nga vraiment na likambo oyo bolimbisa ngai c'était que pona nga eza ke la sœur na biso nde abeta lisolo ya mama oyo ndenge asungai na ba conseil ndenge ayambisa ye Jésus Christ de Nazareth akota na mobulu ya bana wana ya beau marché te
oh esalaki parce que azaki une femme belle akoyepe kolanda kuna ezaka mobulu basi bakotaka ba mabala kolinga ba mindele bana ba bon marché wana omoni mais ye alemsu yango pe Marcelo alobaki non en tout cas c'est une mère pour toi tout ça ni to zoyer ma reine. Bon, moi, c'est ça, j'ai fait que analyse, hein, on a ça, analyse, binomo boyebi. Bon, tozo continuer, voilà, à côté de ce qu'on a Marcelo, à solo linae, habité, à côté de ce qui un garçon calme, il est pas à l'équipe, moi, Sony, et puis, bah, solo li, voilà, token. Et déjà, je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincu d'accepter. Et je les ai invités à la maison et je lui ai dit, j'étais d'accord. C'était un appel de fond, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage, il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, comment je peux dire... Donc, Balanaki, c'était bien, vraiment, Nyosezaki béni, il y a la gloire, il y avait tout, donc c'était vraiment bien. Alors, mais, et le koni tokoko a koki ko retenir pour la Blanche, c'était une femme forte, mais elle a qui fragile. Tu vois, Azaki fragile, dans le sens ni Bamsou Bazaka, quand tu lui dis un mot, au moins, Aza directement choqué, Aza Bamoko désespéré, Moutakoz à la forte, Aza chaud, mais tu lui dis, Alumba Kuna, Tala Zolo Mounene, Bamoko se sentait gêné, Bamoko force et quitté, donc elle était comme ça, Bino Badbodingara, au finga bateau, Boy Bake Batumsou, Azoya chaud, mais quand tu l'insultes, a commis fragile, a coquille en côté, a succombé. Voilà, donc elle était forte, mais n'a pas makasi, ba choc, abandaki, kokokate. Heureusement, azaki pe YouTubeuse te, sinon ta lingaka kufa kutu kala, parce que awawa, soza na mote mate, ko fingo bo fingaka, boye bake batumsu bazaka fragile. Voilà, tout continue. Entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter, non. C'était une personne très... Azala qui jamais koko tanaba débat pour argumenter belé non. Donc à quoi peut ça la droite. Donc il y a Azala qui ceux qui placent débat zali a comme réservé boyo ke li sauté à côté na koki na e azota la kabino abande ko linga ko yoka noti plus ke ko discuter même ça yebi ki makambo lo bezana ngo dokuta. Mais là, ça zota la bino. Tam so yangwana yom to nga ko de kolo belé moni muninga zo lobate. Tam so quand ça na gagné ou bien gande na ma ele na zo expliquer nzo ande oya a bobi na motema na e soko pesa ke chance alinga tam so abimisa ya kitoko o ilinga yebongisa mukili. Donc ya ke ipe na makamne epe belé ya bien o tam so ilinga ke sunga batu mais suite à caractère na e Blanche a kufi nango. Voilà, yangola bande konanga ba caractère pe ya boye, ya bato ya boye, ezalaka pasi pona basenga pe baninga ba conseil. Bakuba umela ka pe na mukilité bato ya boye. Na sens ka koza pe na likambo moko boye, azoma asona yebisi yango bato et que ezo et retour nango epesi mabe akufi mbala moko kao technique. Mais ezalaka mabe yango balabaka ba timide kolinga te mona zala timide. Faut ko loba, kaso likambo eza loba. Batuba pio conseil abota langa non na lina sa likamoko boye bo monyango ndeni mama de nos ko sala nango kutute mama de nos yo kokota makambo wana te mama de nos yo kokende kuna te ozana o bien ndengo zana yo mama de nos ko tchacho kote to ozana o bien bo boyena donc bo pesa mutu pe conseil donc so mutu sakoza longo kuna tenenga zaka mwindu omonkabi ngaka bafinga nga mwindu na chaka choko ngo kasi mais na yiko bangabi abomoni
ngape na ocha choko kocha te to sepela na te na yo mbala mo bosai nini bosungi mais soki moto aza fragile azo loba te eza pe ina ba caractéristique moko boye eza pe lo moto sengi yango mais elo moko kope boye koki pe kosenga ka nzambe babilo ba caractéristique musu ya bongo ezala raté parce que tu dois avoir des amis, tu dois être ouverte, tu dois parler mais yazala qui vraiment na nini wana te ale bato boyo mono zolo ba azaka lolendo te azalo lendo te ayebi ke so na puseni pemene bino minoko makasi boya ko loba mama kamungana ndo loba te o mateta bando moko petala ka bozana na groupe mo boye muninga mo aloba na ete ya yoka kaka bomaka bomono mone kilo mboni do batabo ba koma réserver au moins ka bendani na yazala ne kaka yemoko voilà to solo là pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chaîne. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Ok, bien. Abi banda na eba bango. Ti nenge bakomaki na gloire. Donc, ndeko mwasa zaki na gloire. Azanga ki na elo côté. Biloko akoma ikosala ne koma ina ngokaka na sala azanga ikolia te komela telo do azaki ne na gloire atako tunenga kufina avant bongo pona do asali nyonso oyo akoka kosana mokili mobali ne pango balo alobaki ngabi abano sa makambo vite mbangu parce que course na ezaki na mokuse donc comme si baeba ina bango ke mwana na azana e mokuse est-ce que kuliwango eza nzambe la vie a beaucoup c'est bon boto yebite Jésus Christ est passé avec 33 ans boto yebite wana eza domaine en Zambie tozo continuer. Je me souviens dans la parole de Dieu lorsque un des docteurs de la loi pour tenter Jésus il vient de poser la question à Jésus quel est le plus grand commandement parce que eux ils savaient qu'il y en avait 10 mais Jésus ne quittez pas boya koyeba et loko nini ke blanche yebaki nde yango biti na biso mais ndeko mwasa ke kitoko makasi mama pasteur merci ake kitoko makasi a expliquer d'abord akutana na bango ndenge nini babala na kindenge nini siko akoti pe na mwa ba écriture de Dieu to landa yango po to yeba siko eloko nini bande ko sala ke balo ba ke ndeko na biso azaki l'esprit de mort il fallait akufa na ye déjà ne quittez pas bolanda ngo eloko biloko elenge ya kana suka alors mais yo ndeko zana ya laiketi on laika te poani partager pe na baninga pe bazwa pe leso o nyoso to loba boy leso eza na kati ya makasi penza o pe to ko pe sabana na biso alors partager soka mutu moko partager et ayoki liloba o a changer oyo ebi combien na lola yo za na bagrade bobo ya kala mso ko partager biloko bo rataka ba bénédiction oyo pe na osenga yo partager mission oyo okozanga bénédiction to koza vraiment béni na ndaku nao voilà. Ça, c'est une grande bénédiction. Toleka. Tu vas prendre les chiffres 10, il va enlever les zéros pour dire le reste des commandements, c'est nul sans que l'amour, si l'amour n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le 0 sur les 10 et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer les prochains, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler le pasteur Marcelo, il parle toujours d'une femme et dit cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne faites toujours pas des choses quand les gens sont au sommet. Mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf que... Elle savait qu'il fallait akufa na ye. Mais on peut dire que bisou soto yebit. Que un jour to okufa bongo te. Mais oyo ya biso toyebi ngonga te, toyebi mukolo te, emsu na 95 ans, emsu 100 ans pe ko betela biso, toyebi na biso te tozoka ko enjoy, toloba kaka kolala kolamuka ezaka na maboko ya Nzambe. Mais ye ayebaki déjà, ayebaki poani.
est-ce que na maladie moko banda ko bela oya yebaki bande konanga mais soki ayebaki donc yebo mutaki no yebisa ba docteur on a place akile une opération ba l'exa anesthésie la mukate ou bien ba toucher veine na yemoko boye pona kufa ou bien ndenge nini bande ko bolana na bokebi nyonso partager l'émission balobi ayebaki donc nandenge siko soki ayebaki kia kokufa na ye pourquoi botake yaya soki yozaka wana surtout mwana na mukie wana il fallait pas tant ça kolisa ki bana ne wana misato soki atikaki ata ya mukie wana mwasi parce que les petits là va arroser la paix et aux aka passer surtout soki pasteur Marcelo abaline mwasi mususu yaya baseko ba congolaise non toza mitema mabe non na bana bambanda aya okanga bana wana bandoki bezo comprendre soki penza oyebi mama ke nazo kufa na ngai olubaka na bota kaka na mukili na tiki mutu me mutu yango kotika ye na maboko ya nani lokwa bota ibana ne misatu wana so ina ngai lokwa yebaki na ya kokufa na ye fala suka na bana na ye wana misatu lelo oya suka wana akoza diamba aleki de 10 ans aya mwasi wana komba 12 ans ba 13 ans pe alinga tika ye bien alinga déjà yebi Marcelo palinga na problème te ko changer ba couche milisa miliki sala boy kende boy mais yo yebi ko kufa na yo mais ozo bota so ba bébé bandi ko ça ka compliquer la vie tozolada nazo condamner mpe mo weite sko na oloba na yo o tikali tengo yebi ko kufa na yo ko soki pe na oboti te ko bota pété parce que ko tika bango na nani na bato mukile motima mabe tela bana ba ofele ndenge bele bazana kishasa tela bana ba ofele ebele bana obomona na balabala wana bana ba ofele tata zali mais mama kufa bamsuku tu mama zali mais mama bali mobali muso aboyi pe bana wana abiso ngala ningi bana wana te kendo tika bango na famille tata na bango bande ko ngai moko toza exemple na kati ya famille ya wifi ya kufa mwasi na ya bwaka aboya bana aboya bango botala niveau mama mobe aboya akesa la vie na ye akebande la vie na ye. Elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. Na 2009, Nzamba lakisa qui est déjà que azokufa na ye, mais ayebaki nde jour te, mais ayebaki ke liwana ye za proche na 2009. Mais 2009, mais aboti na ye pe azobota na ye. Tu vois? Nga bande ona sangu matina obota te. Ah, nde na mona bana ba nyoko maboy. Na yebi ke mobile na ngaza célèbre boy. Moi si moko ko ya biso to ana ndeko na biso nani aza général. Azaka na mwasi babota ka bana misatu. Misatu wana na moko ya liboso akutaka azwaka mwasi na zemi. Mais a adopté mwana ngo pa bima ilongi ya ye. Donc oloba kutu bana okutu ya boti na mwasi wana babimi bilongi mususu. Mais oyo azwaki na zemi azwa ya kosakana te adopta ye akutaka mwasi na zemi a 4 mois donc zemi penza ya yete mais sepela ina mwasi bon mwana ndeko na biso na tanga kufi azwa mwasi moka moluba hey anyokola bana po encore tanga yeko yeba vérité que mwana na liboso o pe ba chaye héritage bo azwa pe kombo papa wana fulungola eka un héritage azali mwana na yote oh matata biso famille to senga etobi pesa biso mwana na biso abina ko tire pona mwana na ko tire bino masasi ngana bali mwasi na zemi na ndimiye na lingi mwana nga na alobi ko tubozwa na bino ba oyo ibo o ngana boti na yeme oyo te to tikela ye mwana me mwana na aya ko sala boye. Heureusement mutu ambongo asisi aketanga na end azongi lelo to pesa ka conseil quitter le pays mais avant disco na Canada anyokola bana zomo ba papa bango bazaka bango azokene ba misala ba mission de service mais maman wana oya sala bande ko botika soko yoki basangwa boy depuis 2009 ayebaki ka kokufa na ye mais il fallait pas abota il fallait abota ka mi balé na liboso parce que moi on est déjà 2009
normalement dinga zaka na mwana moko tamsuka ya liboso na oya mi balé tamso parce que ya mi balé wana na ya mi sato bazana mo ekarpe na ondenga avanda ki leswa ko bota ya suka. Bon, tolanda kaka depuis 2009 yango mobali na banda oloba ke Ange savait que akokufa na he. En 2009, nous étions en prière à la compassion. Bandeko avant to yo kango bakoyi pe koloba ke bato église pe babongisaka malobe po to lobaka ke to bosa na biso ke akende ko sesa chirurgie bomi ete to tshaka ke alingaka kufa na ye to komisa ngoka spirituel. Ozo comprendre boke bana langage na bango baza bato ba langage moko boye bako balola bino cerveau yango ba bato ba lavaka bato ba cerveau ba ye penza na ba ye nango penza noir sur blanc azaki na ye déjà ayebaki akufa na ye na nga walo balisuke chirurgie wane bomi mutute voilà mais soki ayebaki akufa fala iba akufa na pongi ole ke memisa tamsu batabatu ngambo kuna na Turquie batola pe ba docteur wana pe batikali talaka bango pe batikali pe baza pe so mutakufi ezaka pe bien te na domaine na bango surtout na poto bange ba soki donc okufi fo ba ya bazana ba légiste la bango ba médecin légiste baza ba ya ko questionner ba ko landela akufi ndeni surtout na opération ba landela makasi na été na Turquie mais soki balinga ba landela batwana soki kaka erreur ezaki ba botoli bino certificat na bino ya médecin to landa boyo kando. Donc la compassion est l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait: Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit: non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, il fallait pas ça le département ya basi bino mo boyebi moi si nyonso ya pasteur akoma maman pasteur so basali département ya basi ka maman pasteur mutu azaka présidente nango yepe ka mutu asunga kango na yeba kapete pona nini. Vous comprendre na cause pe maman pasteur basali département ba maman ngape nazana ngaka na seka kaya ba maman mususu pe akoki kozala na yepe aso kamba biso mais talakara ba église wana ezaka ba ligablo na bango ezaka ya bango. Alors ba bengaki maman pasteur oyo aya kosunga bango aya kosunga maman pona ba tombola eloko wana ba maman jour musu bazo sambela. Maman oyo pe amonaki vision na ye mais maman Blanche amonaki vision tant bazo prier wana ba maman amoni ke yena mobali na ye bazo mata montagne wana seko église pe bandi koya pe munene ne bandi koya boye bazo mata montagne na mobali na ye wana 2019 9 ou bien 19 je sais plus bazo mata montagne ba moko Barcelone comme na sommet moi si siko asimbaki mobali ne maboko mibale bazo mata bala moko liboko a gauche ekwe aki atika na liboko moko asimi mobali na lobi sale forto mata osimba sommet to komi na suka moi si alobi na kokoka te en tout cas ngana kokoka lisuti mobali pe azobanga so pa lobi a rattraper makasi yena mobali ba osala nini kidi biti ba okoya na si donc mobali asimba ki ka liboko muso asimbi sommet. Il fallait que amata kaka ya pe ko rejoindre sommet wana mais ba moko akoka kite akwei alors bande ko ngai place wana elaxi ke akoka place wana esbalobi ke liwana ye ezalaki mokuse donc selon vision wana
tozo kende malembe malembe ngai na lobi boy avant to ka moi sipe alinga sisa na ye bozela na olobango si. On peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Bandeko asuki wana. Donc bandeko nangai à partir de vision wana. Et puis azala makambu nepe misusu oyo bandako lakisa yeke akokufa noki pasteur Marcelo palobaki jour muzo bazo sokola na piscine ya boy ko sokola zaki musika na bango abia nazo mona ndeni boko tikala jour ngana ko zalate boza na bino bien abandi ko pesa ka babiloko moko ke akokufa na ye. Alors bande ko nangai si vraiment ponanga tu sens que aux un esprit de mort et que moni ko kokufa kotika neti bana moko ya mikete. Donc il tient bon à prière. Jésus-Christ a fait ça. Que na oumi na mokilote pour na bota bana. Jésus-Christ a fait ça. Vous comprenez quand tu sens ça vraiment. Et puis vision wana balongo balobi ke na ebité soki ezanga ila danoise bayeli ngai ndoto ya bongo ke mobali danga komi na sommet a komi penza menga siko na chité ya tikali ngai na koloba ngo esprit de mort ngai na oloba mo bozo sambela bozaki pe na prière et que mo bozo kende na mobali na opo donc parce que komata prière eza komata na ngomba prière na nzambe ezaka tibo koma na sommet abi on a combattu maintenant les bons combats mais ngai na kwei na nzela na koyoko loba soit ok au foi na yo eza mukie yangwana okwei il faut mama sambela isu makasi pono bandela esprit de mort kute koyela ngate des deux na koype koloba ke libala na bino e ko boko divorcer boza l'ensemble te et l'axi ke bozo tambola na mobali mena même vision te yet ko vision na esa komi na sommet mais yo vision na esa ki bongo te yangwana okwei tam supona o se relever parce que nzamba lobiso ko kwei telema popula mabele kende na koza kutu na idée wana te na mutu na bango nde bango bazwaki yango ke Marcelo akomi na sommet ye atikali et puis soki ngai par exemple na koloba mobali o penza lingi mwasi na ye tango simbi omoni ke na komi na kweme mwasi na nga so kokate na ko lâcher te nga na ko kange baboko mbale biso zo to kweya to bandela ensemble po balobi to komi mutu moko o comprendre mais eza na explication belé en tout cas ba homme de Dieu bozawana bon me kapé ko expliquer biso dans nos visions oyo parce que moi na vision oyo je ne vois pas l'esprit des morts. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Alors, pour continuer un peu, en tout cas, Dieu m'a permis aussi de faire vision moko et salamaka na wifi. Eza kutunga te mutamona kango. Ayebisinga lobi abi mami na loti ndo tonga to voyager. To voyager, to ke na mboka moi bien parce que j'aime beaucoup nga pa so kara mutayebisinga yi na ndako babika. Maman Rita to zala projet to voyager na zbola go et sengone ti bo amukie oui eza dati nini bolobi ni to sala nde nini donc na sepa da voyage moi été abisko na zepe ne sengo to voyager na ye kabiso mbale to komi na aéroport place ba contrôler ba passeport batali ya ye ba kotisi batali ya ngai ba boyi ngakutu ba abi ngakutu batali te batali ka ilongi na nga ba bi tete okende na été ya lobi abi okena été ya comme dernier de l'autre côté ni to landa na passeport papa le cas nga ba bi tete yo stop passeport ko to batalité ya lobi na bango pona azaka un peu brutal abi ezani nyango groupe osaka na yango azana passeport danois et puis boye ko lobana ke ye ale kate eza normal te
botoli ko passeport na été ça peut inspirer ote mibeko e wuti likolo ke soki bino boye yo kaka oleka okende ye a oleka te ya bi jamais ezalaka te ngai fona na ndimi avion oyo to raté yango to ko bakisa mbongo so pe chef wana muta opesa biso ticket mususu to ko keti na justice azongi kote nga nazalaki abimi abi akangi mutu yango abi kende kolakisa ngai chef wana oyo azoloba ke nga na kokende na ete nga pesa ye na kokende te bozo sepso mbongo tike abi asimba mutu wana ya aéroport wana kuku te pa chef kokoma bakomi na chef boye amoni ndeko moko yanga na oyebisa bino te relation ni nazana ndeko wana pour ne pas ko salir famille amoni ye atenka ndeko wana monika biso mbale ba bonika ba porte ba bureau eza entrer mususu sortir abimi abani ko kima mbala moko alamuki ndoto vous comprendre à partir ya bandoto aboye ezola musape biso conscience bandeko na ngai ndoto wana tangu ba pesa yango ah je vous dis to lobi kaka ndoto mais ngai moko le Saint-Esprit m'a dit soko tie bonté bozo kabwana na mobali na yo bandeko e wumela kate une semaine ezebele 2 semaines ba discussion moko na ndako ko sakana te et ça donc toza donc espèce biso mamoko séparation toza na ndako moko mais mobulu oloba boyango te osala boyango te et puis le Seigneur me disait toujours prie je t'avais dit je t'avais prévenu ezandoto moko ezandoto bien te priez ngazaka motema mokuse na benga moto ango oya ndoto na bina je comprends pas qu'est-ce qui ne va pas comment yoko sala boy oyebi ke ngo pe soko loti mutu ko il faut benga soko loti mutu ezaka ye bato bele ba soko loti mutu ote eza mutu ango te ezali ndoto kaka te ngape na benga mutu wana na bite baloti boy. Est-ce que vous avez un problème na biso? Si il y a un problème, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire boy? Abi kaka ote, il faut beaucoup prier. Bilo comme ça ezanga nango kaka ndeka bat baloba balati mutu, mais heureusement ye akenda ki na voyage angote azonga ki na yo. Soka kenda ki atiki yo api revoir bien OK bon, wana vraiment bolinge bozali sauter. Mais nzamba osala nae jusqu'à ce que pe ba ta yango fort yango et yaki nango koleka tozongi na biso bien. Alors il fallait ce que papa Marcelo batzuango te comme l'esprit des morts. Comme ba église ebele baso latisa batu ba esprit des morts. Ce n'était pas l'esprit des morts. Mais bino moko na mareno na pasteur na ni bosolo la ki yango te. Bino moko bo latisi yango pe esprit des morts azwa ke sika na ye na kati nzoto andeko mwasi. Moi, c'était seulement qu'il aime Soussou. C'était une faiblesse. Avec une faiblesse, il y avait des problèmes. Ok, il fallait qu'on m'en a sommé ou anate. Ou bien sommé, ou est-ce qu'il sommé, est-ce que Zaki Anzambé, ou bien Zaki sommé, moko magique. On ne connaît pas. Ou Nzamba permettait qui était. C'était juste à Koyaki shit. Est-ce que t'as un Koyaki na montagne? À Koufaki? Non. Il fallait qu'à les mains pour la Alandason Zélam Soussou. Alors, voilà la famille. On est Zaki un peu. Denge esprit et lobi na loba mais bino pe boza bino ko loba boti kala malam bo like émission bo partager vraiment so bo partager on makasi na moni makamba bo fope oyang na live et ozala bien en tout cas abonne attendre salut to komi na biso na suka ya émission na biso boti kala malam coucou la famille bye bye.